Suivez www.panzasangoyacongo.com. Edino Image. El King. El Rey. Si. Edino Image. La Lili. Nalela yo. Edino. Yoza fin. Mutaleki wazate. Oza suka. Libulu zanga suka. Mokako soa kende donc yoleki. Fin. Edino Image motazo panza sango ya Paris partout. Edino Image panza sango ya RDC, panza sango ya Congo Kinshasa. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko, nous avons plaisir makasi na sepeli. Enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc, ils ont na Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc, mutu nyonso na télévision na TNT, décodeur TNT. Bolanda de Boss Brother TV. Mais bon dimelanga te, ba Saint Thomas, collègue nanga bodo, yemo apese la siko. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que Binomo Bomoni, collègue Nanga Bodo, a PCLI. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPLA TV, canal 121. Tout ça toujours dans Facebook de Boss Brother, vous s'abonner. Tout ça peine à YouTube live de Boss Brother, mais tout côté sur le satellite Kinshasa, TNT fréquence 658. Donc, Banakin, Banapoto, Boss Brother TV, tout le monde en parle. Merci na bandeko nyonso opo mesana kolanda chaîne na bino ya Panza Sango ya Congo ya bino ndeko pe mo Panza Sango ya Congo na kombo ya Edino Image. Vraiment na pesa ramboti na baino so basunga ka Edino Image. Patrick Maloavengi Global PM Service, Claude Luke Bakweno l'homme de jugement par défaut, 5 étoiles de love, étoiles d'amour et le véritable diamant noir José Legumba. Vraiment ceux qui n'ont passé message oyo, ils ont appelé un message moko ya malamu mingi par rapport à non comportement ya biso ba congolais na ba ndeko na biso ya basi surtout na to beta seti na ba ndeko na biso ya basi ba comportement ba za ko s'afficher ils ont malamu mingi te. Ils ont malamu mingi te. Pourquoi na zolo baboyi? Uyibika affaire rando ils ont même ba ndeko na biso ya basi na buzo ba mingi. Jusqu'à ce que boyo ka mutu moko akufi après to ebite ndeni kusuki la bango sango alelo za salinga mawa na pasi na tongo alelo oyo nde to ba boyo to komi 11h na la muki na tongo vers 9h 10h na koti na Facebook comme message nde to kota ka to tchachaka na ko kutana na conversation discussion, il y a Myriam la Tour Eiffel, petite sœur Nabiso, mon tout cavalier de la presse. Nande connaît à moi si na combo ya Josiane Mondele. Nini bakutana babunda babomana basala obakosala. Iza mawa mingi. Tant baloba ke biso moko ba congolais to linga na biso te côté mo pe photo valida ngo za ngo vrai parce que ça na ngo ko mo muke oyo ko sila na ngo bo komi pe sali pete ke bokuta na bobunda na ebite bo wela ka nini bozo wela nini bande ko ya basi bozo wela nini baza ko to ezaka influence baza ko influencer bino to bozo ko ka succès na internet vraiment est-ce que ko tabula bon internet ngo pona biso ba congolais vraiment parce que comme Myriam la Tour Eiffel na Josiane de connaît moi si ba koma kokuta na affrontement ba bunda na bandi na olaksabion na koyoki sabino ngo na bilili parce que ba image ate mais moi ba son ezali o boyoka affrontement na bango tan ba kutani nini eleki
Mon numéro pour la bengaï parce que la ligne a des téléphones. Bonjour, vous êtes sur le répondeur affiché. Non, il a battu. Yo vraiment quand c'est nga Myriam non il a battu. Na il a moko Josiane. Fallait nous aller aux à la gare parce que on a la gare à devant gare na monoté. Na gare na monoté à peine na monoté aux à côté ni. Ya fa numéro comme ndinga sima. Ala na été. Apa aïe singa na sena nga. Nga aïe c'est bon aux à sena nga côté ni on a na sena yo. Na bimi bana pa na ngai o te na na gare. Akomenga message na na gare. Fala ya nuto na beta ni ya fana malgré on se bien la juste ça fana na nya beta e. Anga lapa. Ya fani akasi nga sala nga mona obanga okitila e. Ya binga tenga banga la ngate. Ta ozawa pita tando kande nga komela nga message ozawa. Zola libo manzambe. Myriam la Tour Eiffel, oza mama, oza na bana, Josiane Mondele, oza pe na bana. Eza conseil ngana opesa na bandeko basi nyonso obosa ba rando na internet. Bozo gagner nango pe loko moko te. Na za na salaire nango ya rando wana bana bo banda salaire nango. Oza na salaire nango abima, so ba futa abino so bo gagner quelque chose. En tout cas toyeba pourquoi bosala yango, mais so bozo gagner te. Soit bozo wele la mobali, soit bozo wele la mbongo. Mais so bozo gagner loko moko te na kati wana, ça ne sert à quoi? Boko matina ba en ndeng wana. Boko mako finga na ba parents, boko mako finga na pour côté la ki muninga boye, muninga sala ki boye côté lié. Toyebi même pas pourquoi boya ki poto te po bo bana ko finga na boya ki poto po bo luka bo sunga pe ba famille, to sunga ba famille mais poto na biso oyo tozo mona ngosu clarté. Le lope tout ça m'koni, tout ça le 9 décembre, makambo salami le 9 décembre, rencontre ya Josiane Mondele na Myriam la Tour Eiffel. Myriam na yebito tika ibana wapi? Pour kende kokutana ndeko na yo, kokutana Josiane na gare bo bunda. Josiane na yebito tika ibana wapi? Vraiment, ils a pas si peu mawa. Pas si peu mawa komona Myriam nenga crié, cela veut dire azoki ba coup de pointe ya mwana mobali. Yaka sikoyo, yaka. Bien sûr. Yo na manozela yo yaka wana beta yo. Yo bundananga yaka. Yo sakani trop yo imbécile. Viens, si ma téléphone. Viens, prends téléphone. Prends téléphone. Yo bunanga. Yo, on a vécu. Au Betlen. Yo, on a vécu. Yaka, Nicolas. Yaka, meilleur gagne. Bana monde atier. Bokota. Meilleur gagne. Fin. Meilleur gagne. Bokota. Bana monde atier, merci. Acha carburant. Meilleur gagne. Na beti monana. Ba video ezali. Téléphone yango na kangia téléphone.
yango yo koganga o Myriam akangi eza ba coup de pointe à mwana mobali bakangi portable bakena yango. Alors bandeko basi boyebi makamni bosala pona bosala na ba portable na bino. Frère Patrice Ayimba luka kimia na moto nyonso petola malikolo na yawe nakoyebisa yo lelo yo tribunal nzambe koya changer bo changer mentalité na bino bandeko nanga ya basi. Pourquoi beaucoup de na buzoba na influence baza ko influencer mutu peut-être mutu mo ko influencer yo peut-être côté la ka mutu mo na problème mo yebaki na yango te oyo ko zwa likama to comme na fin de l'année bino mo boloba ke na fin de l'année photo milengele to mi batila mais o bino bo sali wana boza ko milengele te boza ko mi batila te et pourtant mo kilango e tourna na ngo ka zo tourner kaka mais biso pona biso ba congolais to ko makaso to comme na décembre. Tout le monde pense que kobanda janvier ti novembre ezaki nango e kontaka nango te mais décembre quand to kontaka nango o tango ba makamone yaka tango baliaka bato tango basalaka komilengele c'est ça mais ndoka mutako kufa ne pe bato o bakufa pe ba le 25 décembre bazali ba le 1er janvier bazali tout de là bango pe bakenda pe sila pe moto na moto za na mokolo na ye oyo akotika biso na mokili oyo. Donc nde balobaka liwa eza lokola arrêt de bus. Donc arrêt à bus tanto mataka na bus tanto mataka na train moto na mutakitaka na arrêt na ye. Ti train tango kindaka na dépôt e kindaka yango moko. Donc oyo ngala kote ya bino na tongo ya lelo oyo ngala moni oyo na vivre fara te mena yoki pe na moni moi ba image oyo circuler oyo kezo ozomona bande komi bale ya basi ndenge baza o nazo luka yo yaka oke wepuza wapi yaka nazo luka yo yaka mona kobeta yo banini o musolo babuyi ti ba yako kutana wana na ebite ndeko mwasi kwa memaki Myriam na voiture na tout ça ki wapi Myriam ozokutana na mutu ozokutana adversaire na yo ya yo moko ça se fait pas soit vandi na yo ondimi na yo kizana no yuma to banga ba problème so muninga azo ko affronter yo faut yeba neni ko maîtriser problème on a po ici là bolinga kati ba mona bino ba yanki ba mona bino ba Juliette ba mona bino so ba nani ke bino ndi bo frontara bitumba yango te ba de konanga yi lelo to zanga bino wa to bando regete ka ta rando place futi bande ko na biso tala rando place su bande ko ba sukeli tala rando bokanya ke lokote rando ezo futa bino lokote rando e ko mema bino na litomba moko te rando wana nde ezo mema bino sikoyo na bisika oyo bino botika lokomo kanisa yo moko ngai penza na gani na ngape lokote mais tala situation na komi na ngolelo pona rando wana. Alors bande kunanga basi on se bosa barando bokomosa barando donc rando to kase ko sili mais sili na ngote zo continuer kaka demoni na kote libino bande kunanga demoni na zakati na bino bozo yeba na pete boza na bino kaka ndeka to yeba bino kaka moko za pe spécial azateke akola sabiso ke nga rando footinga nem suto moni voiture nem suna aye pena okuta na bino pa pesi bino mbongo bosepele rando footaka biso sto kotika na rando ngo. Mais fait que nous foutons dans bino biso to landa bino ndeni biso na mitema oto sana ngoya mawa to lingi bozonga ne na nzela bande ko na biso basi boyaki poto te pona kuswana boyaki poto te pona kubunda boyaki poto pona koluka kusunga ba famille. J'espère ba parents na bino nde ba kolanda bino boye bande ko na bino ya basi to ya bibali nde balanda bino bofinga na ka ba bêtise si to lokolo la bêtise na communauté na biso kuma nango lokola maya komela liboso polo ba yango ezaleka peut-être mungala ndi fol bisaba moana mais lelo na ba Congo to yeba na kutu teke waza mungala to mu Congo mona pena mu Congo to beta bêtise na munokone ondi makutu te ba kombo o zaki pena ke soko lobi yango na yo moko yokina nkele mais lelo nkele nango za asute kuma nango rando penza rando tout est permis rando ba permettre biso to yoka nyonso oza bêtise vraiment na éviter nkolo penza fois ça la kati
na bandeko na biso ya basi barambi za surtout na bandeko ya basi na bana mibali kutu bokoza na rando na bino medikala mona ndenge peke ata mboki la pesate ya bokutani pour pesa nombote mais bona bino na rando na bino na ndenge na bino ezaka nini ko muninga lingite ka ba kumisa muninga to muninga lingite ke bandi masiksa muninga do yango esalaka ke mona pe muninga bena na akumpe kutonga ka tonga ka yo mupanzi mais bon soko yoki ke ba tonga yo c'est adversaire na faible mutu na faible soko tonga ka faible alors tant mi yebi penda ke oza elombe oza penda mutu yo penda ke mon christian dimela nango yo en tout cas au banga no lokoti ata batongi yo baolbe ka bazo ngane ba diembela na sima na yo bandi ko nanga esa mawa mingi vraiment bon yoka son yoka ndenge oileki entre bango mibale ndenge ke bakangi soit disant bakangi portable moko kangami ezaka mawa na mboka oyo soko mboka oyo boyebi quand même ba conséquences en mboka oyo boyebi l'état ya mboka oyo boyebi yango très très bien bandeko nanga basi bino mibale wana boyebi l'état ya mboka oyo comment asala makambo na ye bo salaire te bo se retrouver comme histoire bo bandolo belaka o tala kutu soki boité po tanga koma na moment yango bo koma ko tubela bino moko nga pena so na kota rando po ba influencer nga boye po ba na nga boye na kota rando vraiment nga pe bo ebita ko tubela mais bandeko nga bo sosola nga na linga na tongo lelo pa jamais na sala vidéo na nga na 20 midi na sala vidéo na 20 midi o po na lendi sanga bandeko nga wana en tout cas rando zo futa bino na loko te bandeko ngai botika rando botika buzoba wana boko sala wana botika buzoba la boko sala wana bolingi ni to lela to ba do regretter mwana ntuka na biso Miriam Josane Mondele biso buzoba bandeko na biso to yebana to lingana to salaka mais pourquoi bolinga boyo kusabiso mitema pasi vous savez ce que ma passe pour ce côté de internet mon nom va désordre bazo finga na bazo toza wapi communauté toza wapi Mon numéro pour la bengaï parce que la vie n'a des téléphones. Bonjour, vous êtes sur le répondeur RCC. na yelo na batu yo vraiment quand nga Myriam na yelo na batu na yelo nga moko Josiane falo mizala ozala na gare parce que on a na gare à devant gare na monoté na gare na monoté après na monoté oza côté nini ya fani ko na ndinga sima ala na ite ko ayi singa na sena nga ayi bo oza sena nga côté ni ona na sena yo na bimili bana pa ngai ote na gare akomenga message na gare fala ya nto na beta ni ya fani na malga no se bien la juste ta fama na nya beta anga lapa ya fani akasi nga sala nga mona obanga okitila ya binga tenga banga la ngate ta ozawa pita tando kane nga komela nga message ozawa zoza libo manzambe vraiment on a ko solo na bino tongo lelo zaka yango ndeko na ngai Miriam ndeko na ngai Josiane oza baleki na ngai boluka kimia o azu eloka muninga bo se réconcilier bo zongisa muninga exacte que
saka mawa mingi mwa bezati na sengi na bandeko nyonso oyo bokolanda message oyo bo partager yango vraiment ou pas kokutana soit na ndeko Miriam to na ndeko Josiane bomeka olendisa su bango bolendisa bango ba pasteur na biso boza wapi boza wapi ba am bango na ko gagner ba pasteur na biso o bazo ko Ozoye, est-ce que ça l'a Patrick Malovengi, Global Express. Nakutu, bana ya Afrique, esika ya si, bana kutia biloko na yo, izali bongo na Global Express. Angola, Brazza, Kinshasa. Vous avez un problème, vous avez besoin de biloko. Global Express, izali agence ya si, ba kutia biloko, pe uzia ngo na assurance nyonso. Bakifuna nyonso na lokeno na Angola. Oh wapi. Global Express. Batu kuzana na kisasa so batilio biloko awa na Global Express na poto na France awa wana ukuzwa yango na Pusuzano numero 9 na Kasavu bana Guinée, bana Mikili, bana Belgique, bana Saint-Etienne, bana France mobimba mabi agence ezaka moko Maman Global PM Express Patrick Malovengi. À Air d'ouverture, la chose allait de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Voilà, vous avez la photo. On dit que tu as un bureau comme en Afrique. Mais aux autres, Global PM Express, ils ont Kawapi. Ils ont ici à Kukumate. Ils ont la Satorus. Ils ont la Satorus, au côté Satorus. Au tourné numéro 25, Green Léon, Bandikou. Wana okumana Global PM Express. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté na biso en France, pour la reçu la déviation basée à l'étranger, précisément na Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours dans la colis, nous avons la fret par conteneur, le fret maritime, on a le fret aérien et le dans l'avion. Le team dans la petit colis, le colis express, où cela va des jours. Et ce qui est à Wanate, on a un service funéraire. Au cas où aujourd'hui pour un décès, vous hésitez que vous avez mis au fouti à Napoto, au salut Maramio sur Makin, la Ndenge et Abisso Bagapoto, au l'équipe agence, au jus DVD Nayo, au Mori Ndenge prestation et les Kaki Nakin, selon vous Nayo. Bandikou, Global PM Express, ils ont agence Yassi, au Bakutia Biloko, peu ou yeux en assurance nyonso. Pour la biso awa, ils ont rapidité, confiance, non sérieux. Global Express, rapidité, confiance, sérieux. Là, si vous avez biloko, c'est on a quelque chose de